Mida oyokaki ndenge basasaki yo na chez mokonzi officiel. Soki oyoki basasi yo bongo elakisi Mida, elakisi Mida, elakisi Mida. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida soki basasaki yo na chez mokonzi elakisi tika. Mida ozana makambo ebele oyo okokosala. Karine Mokonzi akopeso toujours news na vertige bien sûr. Obakisi pe akobetela yo eloko oyo ozobenga ye. Ozobenge Karine ozosukisa ngo yo moko no yebi na nini. Me fo lobaka Karine abetelinga si mosukisi bongo pona kati ozo mankese momoko. O comprendre po phrase ezala bien. Po kombo ozo bengi la Karine ekende bien. Olobi Karine abetelaka nga si mosukisi ndenge ozosukisa. Alors Mida bazo betelo nanu o ezanga solo. Nakanisa olandaki bien. Ndenge basasi yo, ndenge balobino. Nandimi kutu te olandi yango. Po soko olandi yango 10 minutes pamba Mida. Na crise o ya quarantaine ozo salela bemission sikoyo ekokoma kimpi. Mida oyebike ndengo zawana bemission mususu osalaka na kombo ya Karine Mokonzi. Liboso ozako sala na rando na pote o mata oyebi bien. Mida yo talaka nga na talako. Parce que oyebi nombre de vues au banda, oyebi nombre de vues nga na banda. Nga na yo totala naka mingi. Oyebi yango très bien. Alors histoire na yo landa bien. Karine Mokonzi ye muta mema yo ozala oza. Alors kombo na ye oloba opopula, ça c'est vrai. Et pesa yo o esengeli. Ozako sala ngo neti maseki bien sûr maloba ozako loba eza choquant. Mais lelo oyo ozo popula Karine Mokonzi maloba olobaka pona Karine etikala susu choquante. Mais ekoma ko choquer yomoko. Elobi kuna batu équipe choc ya Karine Mokonzi. Tango lalaka olamuki oh oui, bazana raison. Eza crise ya quarantaine oyo sala yo. Eningo koma kimpi. Donc elakisi Mida la Taylor. Ou bien Mida sans taille bololo. Ozaki la Taylor oyo ba photo. Mais lelo Mida sans taille bololo. Alors Mida sans taille bololo. Sikoyo ozomona ngo bien olobaka makambo pona Karine po yo o souffrir. Hein? Ata bazoloba ne keep shock ya Karine Mokonzi na kimia boko souffrir. Bozo souffrir. Mais Mida yo ne bandeli ozako souffrir te. Ozako loba maloba choquant et ningis internet yango komisa oyo zali. Et ça la bato belé passe. Et toucha bato Karine et ça la bango passe. Mais lelo oyo ozoloba et ça la capacité yo mokope oyebiango. Problème ninga ozala te. Mais problème ezali po yo ozo souffrir.
okomomona pasi crise noire quarantaine eningo koma kimpi alors Midala Taylor okokoyaka na yo na komba Karine po eza bongo Karine azali verbe jamais okoko komujikaka phrase ko former phrase sans verbe eko chama mobulu esenga kaka verbe yango pana yo okoko zanga Karine ke ça c'est normal mais kalekilaka bien moment nini okoya pona Karine moment nini okokende surtout protéger yo moko ko protéger Karine ke parce que Karine yé mama YouTube mama réseaux sociaux oyo ozosala lelo ye ayebi yango oyo kosala mikolo ekoya ayebi yango alors ayebi peke ozosala crise ya quarantaine ezokoma kimpi ni Karine ni biso tokokolinga te okoma na kimpi po soki okomi na kimpi mwana oza na ye mwana bato ameti abando zoba mbata ya niveau moko oyo tomona te okomi olambele déjà na 2h du matin era miyibi era bandoki ale mwana lia na 2h30 asidisi peti na 3h du matin era bamiyibi bazoleka na bandako po mwana koma nani ndoki muyibi to nani likolo ya crise ya quarantaine oyo ezosala yo hein? Contrôlez bien ntango ozosala makambo ozo défendre le king Fally na famille na ye ozalaki toujours na harmonie na sourire mozo remarquer te soko koti na oya Karine ngana bana komona yo me naza kokanisa ntango mosusu nazokanisi lo mabe me ntango nalandi équipe choc ya Karine po équipe choc ya Karine baza mayele bayebi mayele très bien buzoba oh baza nango pe réserve na congélateur bayebi buzoba très bien kizengi bango kutu batangisaka kaka soyi ke na miyoyo na maya misu soki po lingi batielo mwa ndambo ya tache na trelingi bakotiela yango ofinga bango ndenge Karine asala bino na bezi wana azwi avandeli atie eloko nsima tomboli makolo bino tu bogangi Karine mokonzi abosanaki journée ya nini oyo Karine mokonzi abimi mai wana biloko équipe choc ya Karine mokonzi bango pe basalaka yango balandaka kaka mami na bango bayebi ko créer tout oyo bazwaka pa mami na bango alors Mida oyebi nazoloba no naza sincère nadimiraka yo oza randonnette ya makasi oyebi nga papa robo nalinga rando oyebi pe nayina kote bon toza badiversaire na monde virtuel ça c'est vrai mais na monde oya se monde réel toza ba amant bien sûr nana consommer yo te yo pe nano consommer nga te mais oza na posa o consommer papa robot o meka etolomo ya 3 tio d'échappement moto rouge bozo et tremblaka lokola bulldozer nga pe na sana besoin ya yo na sentir ndenge ozalaka agressive okanga ngai oloba papa robot sauvage nalinga mona yo nalingi ntango tokobima mbeto ebukani alors sikoyo nakoyino na nini nazosala tout mpo ozala bien ozala toujours na rando si tu continue naza no besoin na monde ya rando nasi naloba ezala opupoli baboti na nga nasepelaka kaka kanisa mokolo pupula nga video mobimba ebandeli ti suka kanisa biloko finga ya bamama na nga ya bapapa ya bakoko nasepela te bon famille na nga basilika me nayebisaki yo mpe
osala kaka bien ntango basedikaki naza kotinda susu mbongo te nazopia susu mbongo te économie donc poche evimbaki famille bolimbisanga c'est la vie hein? Mida nakokotika yo te ozala na kimpi ya makasi non nakokotika yo te ozala na bashok mpo komba Karine Mokonzi ezobeta yo bafimbu kimia azoya kotia kimia bien sûr azoya nango na moto na pétrole ça c'est vrai mais azotia kimia azoya biso bien tu vas souffrir et puis olamukaka grrr nya usuzuki na kaniso yebiye soko tali cicatrice oza nango ye mutacha olinzaka apesi kimia raison alobi yo olalaka ozolotaka Karine epo yebi yango eza ya solo kanisa sikoyo mayela bongo baza nango koleka thermomètre koleka testere oya courant nazoloba te oyo baya kotiaka tournevis epeli mwinda non oyo ya biso ya poto na distance ya 6 mètres otalisi bo epeli ta kote kuna koreza wana nazolobela d'avance fo nasomba batestere wana natinda na Congo mpo bato batikala badindaka susu bakangamaka na courant te na banzela soki mvula ebeti mpo soki atie kaka na liboso boye epeli ayebi nzela okureza me mida yozokangama na courant ya kimpi ya poto nana kokato manzoloko mida en plus so bakati yo manzoloko na poto etikali cicatrice na Congo so bakati yo manzoloko batie yo bapoussière wana kimpi esili okotikala mpe na cicatrice te mais siko yo oza susu okapi ya poto okapi okangama bakoto mini bakoto nga nazotambola okangama na bakampagne okangama na bakampagne isolé nayebi te soki boza kaka na mondibu no akoko me wana problème eza te mida kombo ya Karine Mokonzi soki ozobenge Karine ozosukisa na wana elakisi po chaque fois ozwaka ngo me nalobi bien ozozwa ya sans solo bon oyo babeti yo na équipe choc eza ya mwa solo mais solo moko ya moke babeti mbala bo pan eleki mais soki ozwi ya mopepe te mida nga nabengi yo 3 fois te na prononce yo 3 fois oza na posa ozonga mida la Taylor elengi alors keba na komba Karine nakoko pekisa yango te po eza obligatoire motu nyonso ayaka na réseaux sociaux komba Karine fo kotanga yango po aza mama YouTube okotanga yango tokotosa eza obligatoire yango moyena pekso eza te en plus yo oza créé sorti okoma na 36 000 abonnés mpo na Karine bato bazwa kotala mikolo mpo ozoloba komba Karine basite ebele oyo bavieux mati mpo na komba Karine yango nakokopekisa yo jamais soki mpe nga na yo toza na intimité toza baama non consommé mpo na kombo ya Karine kanisa ntango toyeba na yo ezala nini koswana te nga nazosala makambo na nga nazokotela même pas Karine bato ya Karine kutu bakangeli nga kanda moto nini mais yo ozoya koloba na nga naza moto ya Karine nazolobela yango bien te donc toyebana bongo to toyebana mpo na Karine nsima nango omesana oloba okoma koloba na nga likambo nyonso loba na Karine likambo nyonso kende na Karine à part likambo nga nalingaka oyo mpo lingaka
na nzoto na nga pe nalingaka na nzoto no yango wana kote kuna mida te na bombi me mida naloba susu nini mida. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.